Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai ngande kona bino simo poso lobito nzeta moseluka ta kir engunduka kamnya munene tembesili bajalo bakufi ba fokonte pe bakufi la lula la bulu yeke bataria simo poso lobito mobala pembeti na Dubai okodoka bandeko napesi bino nanu mbote ya Yesu Kristo ezala bino nyonso na 5 continent nyonso nzamba lola pambola bino pesa bino grâce pesa bino pe moi makambu nyonso o vraiment bozana oposa o plaza na posa o ba pesa ke moi nani te tumona na te nzamba somba ya kotika te vers te robeta mokakoso nzamba pambola bino ba ope ba bota ka te nzamba pesa bango ba ope bana besoin ni kanda ba ope bazana ba problème na bandako nzamba lola toucher mitema bato na nyonso ba pesa bino bana 2023 oyo amen bandeko na bisa bino likambo sifle tikali moko kaka na moni nanu ya msutu boze lisanga na ebike ke yana ngo sifle ko yana ngo bo tindela nga na baki si na baki obligatoire te conditionnel oyo motebe toucher pour na sifle za shumingi te to somba sifle na tikali kana moko soke bungi to bano lobaka bombo to nga sifle te ngabi sifle ke bimaka bino e pa na bino kuna bino comme bo somba nga sifle o moteme ke tout ailleurs merci yango tande lembi bandeko na lisolo ko betela bino o yeuti na katika ya ba famille ndika bo pesa nga masolo ndeka bino mo boyaka ko tindila ngai na vandi ya simo toto simo no kwa bana buta nzeta muselu tala makamndenge zali ndeko na biso ya mwasi basaki na kasa ndaka libala kande to zalaka ndeko na biso sikoyo tango bayaki poto mama na papa mama zalaki na Kishasa na papa ekokufa mama pa ekokufa ndeka ekoma na ngona ba système ke mes attentes ekomi na bandeko na yekuna ote biso nisusu to lingi pe loka papa na mama kufi to te ka lupango mutu na mutu azwa par na ye akende bayeko benga ye awana poto ya de ngai tubuteka lupango ndenge ni yaya vioza ya mukolo nde boza wana boyoka na lupango na biso moko bozala bino pe sumingi te toza kaka biso soki 5 ba ni bali babala na bango wana bino botikala boyi baka ko gérer soki moya muke bo pesi bato misu yepe sikoyo azwaka ne loko kuna tika nde batekishasa basotaka biso abibu osala ka ndi wana mengana moni eloko mabeza na te boni boteka lupango mpona nini bandeko no misu ba ya bi bio siko boy po abi ya ngala moni eloko to tek botek la lupango te mutu azo se débrouiller pa na imala est-ce que sikoyo lupango wana kaka ya wana kaka tozu décision boteka ngapa na ngana na nga shote mais ote biso no so atondimi yo kaka abi ya bo raisonner malamu ngapa malikamba lupango nazana ngai vraiment chaud ya koteka lupango tibovana bino kaka ya lupango za ya biso nyonso siko bozo nga boteka mpo wani ote toteka mutu mutasuma place na ye akende bayi ko vanda na pete ayiko vanda ne eko lekaka ndenge elekaka no mikolo komo leka makambo nyonso ya ebika ki makambo sili après quelque temps ayiko bela makasi bandiko atele makate asumbaka kaka wana aliaka kaka wana makambo nyonso basalelaka atikala bakota koma ça fait 8 mois pona nini aboyaki bateka lupango bandiko ete ya bino babiloko tozotika nango na bafani ya kotelemaka na ote oya kotika ba no pamba otiki libota no mobimba soki o ayoki la ngai yaya ba kole loko kutu bakufi batiki bongo yo siko bino bokosana ngoni ba o basombaki batiki yaya ba parana biso basomba mama pango na bona makambo ebele faites attention na bandiko yaya ona zebisa bino bo apprendre à bolanda batu nyonso bateka mapango botala situation na bango yaya ba parana biso bazaka clarté ngamona zo ba nabitina na lobi bongo yaya ba parana biso bazaka clarté ba parana biso biso basoma bambongo na mo ba sacrifier ba makambo bino bomona ka lupango buto vanda lupango na biso e soma mana makambo ebele basaka ma clarté bino bomona ka papa biso tsenge biso lupango to teka yaya côté ke sala likambo te bo bando ko sala makambo ba parents na biso mingi bazaki mayi bazaki basoma biloko na bango na malamu te miso basoma ba biloko na tala mutasa na 26 asomya miso 5 parcelles l'air wana ba mbongo na bango mingi zaki ya malamu zaki vraiment te ba kina ba mbongo na bango ya makambo bongo bino siko bana bozo comprendre te botika na mapango wana ote ba ya soko bo lobika bo bandoteka bo koma ko futela ba mbongo wana ezala ka malamu te lupango soko teke lupango fo soma muninga lupango mabele likama mabele esuka ka malamu te
ndeko na biso na mwasi abujaka te. Banda koto pita abujaka te, asala ki loko te. Nyoso kaka ni Didier Lacoste mungonga bana kini ni eloko muki sala makate. Atako ni eloko moko te ndeko na biso ndenga zali pona kaka boya ki bateka lupa yaya. Soko moni C10 bandimi 9 ya libéré. Okufa. Parce que ndenge to botama na famatu na ba famille wana mutra mutazana motema na ye. Bokoko za 10 bosa pe dimi tema. Oyebi nana za nani te. To yeba naka tango to sokola na bomwana. Mais tango to koli to yeba na qui est qui. Yangwana faites attention surtout na likamu les biens comme boteka. Soko munika ba komo telema ya libéré. Et le binango mimi défaite mimi mongo. Libérez-moi, libérez Mimi Mongo. C'est que libérez le pango, bon libérez. Otika bana. Ndeko na biso la pampa ba prière papa ayiko bima. Ba yiko akepa ba mesela bi mesela ba to ba sona bi. Omoni ndenge zaboy. Eloko na yebiso kaka. Solo na bandeko na parce que mbalo soko boy, mbalo soko o sali erreur okende. Parce que ba ndeko no ba telemeli makasi parce que eza eloko moko mawanza be kamte sala kiyo. Ba prière ba neveni so kite ba ndeko bendeko na bisa sakenda ba yiko bengeli su muta uto bi hôpital pas même 4 mois oyo lobi ndenge nini biso to yo osala bo mengo tonda na bo mengo no na poto mais biso to zo souffrir yo sala lupa abi ya ma lobe zo landa yo c'est obi ma lobo vraiment ko oya sendo na ngana nginga ezo na dubaji wo ebeti so wapi ndeko na biso na wa mama asili mayeli omonika ba conseil ba babi mwana mama biso to lekana betapona libérer besoin buka lupangu parce que kombo no kaka soki yo signé bateka lupangu parce que c'est une opposition soko yeka soka signé bongo lupangu bateki amoni moyen mobile na bi mi yo sugo zo kanga mane lupangu ngo ya yo to yo mtu somba kyango abi yana komo mona mobile komo explica bi tala vie eza ya yomoko yomo so poko tika vino kende kuna yomo abi o modelo bozo kendele o tika mbongo wana o tika pe lupango wana bango ba reni mo sepi amoni monta yoki kandiki mobile pa zuba ba yibisi hayiko zo papier nde basinyaka te atindi kuna bi yanga yango yo na ndimi boteka lupango bandeko lupango peke eteka makate bateka lupango 200 000 place bien bateka lupango 220 000 bateka lupango ya ndenga basalaika 4 le bakaburi ka bango nyoso 4 ye baboyi ko pia yimbu pour mon le cœur des hommes depuis kipomba tozo zela kaka akufelite nzemo na bisa sika yango wana mama ezande makambu simo pocha simbi yango bogodoka selo tata mapasa suka na mwana eluka makambu susu wana selo tata mapasa panza tumbole yo okomona makambu na yo mama ayiko vanda bwana mbongo bakabuli bandeko basotegi omoni motema bana motema ya bandeko ba congolais motema ya biso ba africain mais ndeko na bino taza na poto mais boza suki se bo diviser par 5 bo pesi ya ba pesi mbongo te bakabuli kaka bango wana 4 buo pia siko yepe azela azozela ya banda ko zela mbongo yakate mobani pe lokwa bako ke vacances abina mobile loko zo kende kuna ozwelanga ka mbongo na lokwa bango ba mbongo ngisa kuna oyelanga lokwa baboko pesa nga na banki oyelanga akepe kuna mobile zo solo ba yambie ba zo solo ya ba tika likolo baneta likama mbongo alupangu te mobile pe abi ndeko na mina bayina nga avana kende bo sala makam ote mbongo songolo mbongo zapa songolo pakala awa kotikela yo lobby na nini na nini kuna na flag zela mutu na flag zela mutu bato babi ba mine yaya awa na aéroport il faut kolongwa midi po okende avant soko bio lenga na pokwa boyebi ka ndenge zala ka mama okanga na nzela parce que mboka na biso koma molunge tala batu nde batu soko soke na aéroport il faut za mayele soko kokenda poko il faut landaka batu boyebi nde to voyage 14 to 10 ngakuna longwa ta 9 ngapena ngadi sanga 9 na kini pokwa na kina ngamba to kina ba natito lieli na biso maboki kuna to sonu masona biso to tongi nenga tende to tonga ka bato to tongi na biso to pousser l'air to kei na ndingu wana bandiko somo
mwana mobali wana zeli pa moni mo tabi na kende ya msusu abenga kansa abi onga yoso benga ngam na mbongo ngote muto ana mbongo me zena na benga nzoka ya kanga na telefone ya mokili yo ezana makama solo ezana mboko mwana mobali wana pa yikusima nzela ayi monga sipa utu zwene ko pabi etika na kuzolo kwa sana mbongo bongo mso ba control ayi pa mimi mobali ba yena ndako bazo solo ba yamba ni boni bango nyoso kuna boye azo mona kaka signe mobali azo lebeleli kama mbongo te abinga ndeni mwana mobali ngazwi mbongo azo ngolo batadi oyo ifuna fungo misu yo mso mwana mobali wa ngalekela nga na mbongo na nga mobali pas occupé na yete po ayebi ke otsi babenga na abio bango bayebisaki ke si babenga kiye ye ba occupé na yete azo occupé bana bayambi abi nazela na tipo kwa ya mso pe bana balala minde nini oyo zo solo la te makamambonga yozo tuna makama mbongo bapesinga mbongo te mama mwasa ye mabe ko memanga na ba jone ngo memanga te ba yebisinga kulu bapesinga mbongo abi abi yo ngo memanga na buzoba na bino to ndengini mbongo bapeseni nga wapi batesuko bango confusion abi bapesinga bengi baleki na ba bleki ba oso suka ni yanani te bapesi ya mbongo te biso to banoko zela bango po ya poto kende nini ba comité ya sola ba comité tuna bandeko no kuna bazo salo zindisaki abenga bango kuna bali ko répondre te ya abenga bango mutu moko ali ko répondre te mobala eko vanda abina mbana abi non bakoko sala bongo mblupango za biso nyoso nga ifona ko kende Kinshasa pona mbongo mobala abi a lire le pan na bino ndenge na moni bateke bi ba pesiote e lukila bino bali wana na kata famille wana ndoko na biso pa mwasi atimi nzela akeki sasa akiozo pang parce que biso nuto abana bosuko bino ndenge bokatanga kebo sotsenga akipa yana banga tuni yana moyana mwabi obuyo saka na poto sola na bambongo awa maluba mabe Didier Mande, camarade à motema ya Germaine, bana ya ngiringira kala ya tongo, bat basimbi poto na Kinshasa. Opesa moto réponse ande so zandoki. Seki poto ngba tobuka kabambongo, to lokotaka. Abi mwana mwosa batavandi nie bande kone nyoso ba mona nite. Atu na mbongo ya azwi mbongo tendenga zongi Kinshasa. Babi yo za muto ozara bambongo te bambongo ya mike bambongo mike bino bosumi ba mapangu te mais si bon ndini bino soki yake muke boninga bosoma lupango loko eza muke ngape na zana kata fa bo pesa nga ya ngai ya azuite ya motemba congolais toko obi mde to na poto to samba chanja biso déjà ba to kabwana ya pona ba bomona ndeko ne eza na ngole kwa minita muke ndeko na biso na asui mbongo te bandeko azongi afadina mobile na mobile n'est pas bonne ko tuna makama famille batu bando bisa mobile ni tala boita abi ngande na monde na lira pa na bino soko bola na mbongo wana bokosila okufa yaya biloko musu nzambe pe a épargnera batu na makambo yaya ndenge na zobisa bino bango nyonso bakufa atikala ka yemoko omoni makamso nzambe bomoni kande bato nyoso baliaka mbongo lupango misu batinda bana moko atindaka mwana po ya na poto mwana ye nini oyo nino etindaka na nino soki o bat balika na Turki wana na maye mutakufa kana gaso akufa kana mwana na bango abi yaloba mwana na bango wakufa na Turki balakisa na batene mwana na bango mwana ya na bango abi bango nyonso bakufa atikala ka ngabi tango ngabi le malheur bon yam sunzamba boya ke olia biloko wana omoni na vie bandeko soki loko mususu ozomona ke ozoningo sala ngobo ezo benda bendoko tikanana yam sunzamba zo baponi azo épargner yo Manix Hilanga mwana ngola ya tongo mubala ba problème mama epanza makita Manix Ilanga mwana ya ngola ya tongo mama ipanza makita mwana wana suka
soko monika ke loko zo sala bongo bandeko tika ngata ngozopsinga be moni mabongisa nzapi omonde misela be pa ibso abi soko byolanda kama kama mbongo na bino oko abi eloko miseba baka na kama soko ozolanda kama kama ya lupango na bino bokosila ya bango nyoso bakufa atikala yimoko akuma kopesa ba témoigner abenga bi pasi motalabo mobile na vaninga na vaninga bo moni biloko msusu batikala ka bana na ye moko atikala tata mwasi papa makambo ye mutatikala kaka ye bazaki 5 bakufa balandani après 6 mois moka kufi 6 mois net 24 mois na une année bakufeli 4 mbala batukutu bamona lokwa basimbikisi ba mingi kute bimaki ye mtalexi bandikuna abi ya désordre kota na bana wana nyuso balinga kete babi ye mtalexi ba mama na bango na ba papa na bango abi pasi moto kota des ngabi ba bimisoka ndo pasi ndengo yaki osilikaki epana bango ya msuba na bamona ikaki tata mama kulutu eto mama leki to tata mwasi akenda na kanda ke ko sana makamusu ebima kaka ye mtalia famille ya o mato kita abi mutu moko ta solisanga na famille bana wana to eneni alibela beaucoup na sena niveau abi to loba na kate o to so kele so kombe to solo la kate so na keki chasa na mona ka pe mutu te parce que bana na ba kipa kan to kipa na kate to ko leka na boba mpe ba lekana tata mo sena biso mama leki na biso mtaboma ba mama na biso ebima bongo bandi ko na mboko tekele bumba makambo zebele liki songo mboma mobala mwindo alekitaba mobali nelengi mabese kotaki bibi jini mayele na nyoso kozala mwasa bongo te sobo ngoteka lupango sala bongo pembe ya nini kuna ya mwanda nani ba metisa mwanda bango wana ngotema narcisse vuvu na sense wana lelo ndenge bazande bana bisa kuma kwa kumane himoko famille mutu te bandeko atikala ka yemoko asolo na bana te bana pe na yebite bana supe bakoko kokota na makambo ya ba mapango yo ba para batika ya ezana ba secret belé ya ouele la kate ya mso yebinde ka sombila ka ba sacrifice ba mapango na bango te batakala ba sakana makambo na bango belé ba kotaka ba biloko na bango belé ba yeb misuba sisa bana pona ba mapango keba bana mama ete ya bino o te papa kufi tal keba mama kokotsa ka mutu te tika na bato ba bimisi likamona ba sukisa makambo wana ememaka liwo ebele na famille bandeko butu malamu bozala malamu sika bozali nzamba lola apambola bino soki yesu ayelobi te tokomonana lola lula la soleil wanga butu malamu